Mbote na bino tokutani susu mokolo lelo bino bat bosepelaka na magazine na biso KNB News mais ça ko informer bino de manière très professionnelle. Kinshasa et l'équipe partout. Lobby na place Saint-Pierre na Rome, Pape François a salaki message pour na kosenga pardon na RDC na site Soudan pour na report et visite na bolanda reportage. Dimanche eleki le 12 juin 2022, Église catholique va célébrer qui dimanche ya Sainte Trinité. Pape François na moment ya Angelus na place Saint-Pierre na Rome, liboso ya ba pèlerin ndenge na ndenge, maki ba regret na ye pour na report ya visite apostolique na République démocratique du Congo. Oyo asengelaki kosala. Maintenant, je voudrais Sikoyo na lingi koloba na population pe na bakonzi ya RDC pe na oyo ya Soudan du Sud et du Sud-Soudan. Bandeko ezali na motema pasi oyo nazali nango na genou na ngai nde na reporter visite oyo nasengelaki kosala na bamboka na bino. Visite oyo ifalaki na ya na début ya mois ya juillet. Na regrette makasi ndenge nazali obligé ya koreporte me ngai nazali kotenir kaka vraiment koya kuna kasi nasengeli nasenga bino bolimbisi mpo na yango tosambela lisanga na lisungi ya nzambe na ya baminganga nakoka koya epai na bino mikolo oyo ezali koya to garder espoir. Mokolo ya samedi eleki ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba a clôturaki premier atelier à validation ya ba mesures d'application ya loi portant sur technologie et information et communication. Bolanda reportage oyo. Ezalaki clôturé mokolo ya samedi eleki 11 juin 2022 na Kinshasa. Premier atelier à validation de mesures d'application et à loi portant sur télécommunications, nouvelles technologies et information et à communication. Oyo ezalaki organisé na ministère ya PTNTIC. Na malobanaye, président ya commission maître Adolphe Kalunda azongelaki sur ba objectif ya masolo na bango oyo esalamaki pendant 4 jours. Kasi azali ko regretter po ba avant projet nyonso tende ezalaki adopté faute ya temps. Côté na ye ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa Maliba asepeli na musala oyo esalami durant 4 jours oyo po yango nde ekosala ke makambo etambola malamu na secteur ya PTNTIC oyo ye azali kokumbela. Il me plaît de constater qu'après 4 jours d'échanges intenses, de partage et concertation, vous êtes arrivés aux conclusions que le rapporteur de cet atelier vient de nous présenter. Je note ici que le fait que le 8 textes ne soit pas passé, ça veut dire que les 7 sont passés à l'issue d'un consensus solide et cela est très bon pour le secteur. Permettez-moi de remercier et féliciter l'ensemble des participants à ce forum desquels la responsabilité, la disponibilité et l'engagement ont permis de produire ces documents de qualité dont nous pouvons être légitimement fiers et qui nous permettra, j'en suis sûr, de mieux organiser un secteur aussi stratégique qu'est les télécommunications et les technologies d'information et de communication. Sur ce, je déclare clos les travaux de l'atelier de validation des mesures d'application de la loi 20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication. Je vous remercie. Esengeli boyeba pe bokanga ke atelier oyo ezalaki organisé na ministère ya poste de télécommunication, nouvelles technologies de l'information et communication. Kobanda le 8 ti le 11 juin 2022 awa na Kinshasa. Eza normal. En marge de la journée mondiale de la télécommunication, Oyo ezalaka célébré le 14 juin de chaque année. Ministre ya PTNTIC Kibasa Maliba azali na Mbujimai na province ya Kasai oriental pour na ko célébrer yango.
Malgré ma trahison, FARDC a lancé un message na ba vrai Congolais ba soutenir bango na bitumba. Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Est-ce que na souci ya kosepelisa bana mboka amemeli bango spaghetti ya sika na kombo ya Roni bolanda bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti Roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo Roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni Roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti Roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti Roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti Roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout to zali na produit msusu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kima kaka eza l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni Roni na spaghetti Roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele otolobaki te tolobi
Kinshasa, et partout. Bolanda parlement debout to proposer bino ya mukolo lelo. Comment on connaît qui vient mutu? Na sénateur. Samedi balobi bazoko ti sa loi, il faut pas annuler ba avantage nyonso ya président so. Yo sala ka te ozo wa million kene nango. Oka million ndo zo ngo permettre au financer M23. Donc Polo la kisabiso comment toza combattu et pas bateau ba kosa biso ba congolais. Ba déjà la kati ya mboka. Donc il a autant kanga biloko nyonso ipolita bimisaki. Matière première. Ok na ferme na kuna benga na ferme ngo na nini? Kashamanta. Ok butu na sala musala minéré. Tolobaka na biso à chaque jour que bakabiliste bakolinga te Kongo esa nini ebonga. Yango lolobaka Félix aza na mission Félix eza kolongola ba étranger pe na promete bino avant no esila. Dans la roi belge aleli mama na este animaki te mais vivre événement kuna na este. Ben na sepe na monisio bakomolo parce que vérité. Po batomoki kagama bombarder ba école na pona nini. Aremage tokanga susu deux soldats na ye. Po mikolo legaka toko sa 500 commando. Tokangi ya 2 commando. Ya wanga na koeza ba Rwanda te. Mais tomoni bango na teni tout. Otali kaka yo moko baka o nani tuti. Falo mo mona biloba image ya Kisangani. Eza po abo l'action na télévision. C'est na ba province na loka Kisangani ba bomba na ke belé na tala flat moko ata 5 niveau. Baza wana belé ya dégâts. Bongo siko na Kinshasa bazangi. Yango yoka Kagame lobi ngai bitume ko bunda mana mboka ngai ke bunda maka wapi na RDC bolanda ki ete Kagame loba ngo clair abi ngai bitume ko bunda mate bunda maka wapi na RDC po yebi ke batuti baza ebele. Il faut population abima na nzela asena na tata mokonza mboka alongola batuti nyonso baza na armée. Alors on va la police. On va dans l'institution soit ça ni. Balongwa. UDPS FIFA, le parti du peuple. Nazo ate UDPS FIFA. Lubanza. Inzo na inzo. Nyumba na nyumba. Ndaku na ndako. Patibe. Donc, Mikoloyo Kinga kate komi inondé. Tolobaki na bino awa chaque jour na bele à 7 ans. Que pouvoir un Félix eza sacré ça ensemble. Wabe jaya to sololi ake Katanga, ake este, azonga Katanga, Kinshasa paseni. Babat banero sutuka. Omoni lelo bat ba comprendre que Félix a su déjà deuxième mandat ya. Na ba sabino na information Félix a su deuxième mandat nini. Wabe jebisie makambo to signer contrat na yo kosila na 2028. So yebisanga Félix a kolongwa ndenge. Pour ba signer ba contrat, il faut pas respecter yango. Territorial, ba belge bazoswa. Ba biloko na bango yo so belge ba osa nini. Pour exemple, ma ville, ma belge va vendre belé à la Lubumbashi, na Kinshasa. Félix a aussi l'administration, il y déjà na premier ministre na bango ba signer na Sama Lokonde. L'administration publique a fait na bango nani. Boyebi que ça va congolais belge.
Et bon, bino ebita. Lokola ezala ba Rwandais, Congolais. Ezabela ba Belge nani? Baze bele wa botama. Tango mona wa bache bango ministre fonction publique kolela. To bache ministre finance kolela. Kwa ba Belge batiki mboka o ebi wa aleli. Ndanga batiki la mboka o. Les seuls pays où Belge batika mboka ezonga sima. O batu bakoka kosomba tumba kute ba ko lango 6 personnes ezamboka nini? Au pire il y a 100 fois tu vas ko lango 6 personnes. Mais les tikilanga nda, tikilanga mon cher. Tous les pays na bango, Rwanda, Burundi, Uganda, RDC 4 pays. Les seuls pays où batu bamelaka maya au pire 5 personnes ezamboka nini? Ba Belge ba kamondeli mboka ezongi sima. Ayeko vérifier Chanik po ezana oya. Amoni biloko de alobi non. O eza ba mabende ze suba pareil te fe enyoso ke ni mitra. Ya sikelo sani. Parce il faut bango mo ba sani. Ba gérer yango. Moi ba tike les sous Congo pour les Congolais. Exacté. Congo to tire ba poste politique. Poste administratif, nous sommes tous en année. Mais Batouazole là, si on gagne Diana Félix. Dans l'Ikamba deuxième mandat, là la ponga banini. Est-ce que vous avez souffert dans Zoloba? Katumba Zoloba? Nous les opposants, ben je vais battre opposer ça bana. Aïe c'est bango déjà que balandie na katanga bon, bagene est bon. Abi opposé ça Koufa Kala. Au Congo il y avait qu'un seul opposant c'est Etienne Tshisekedi. Bino nyonso za opposition azate. Les 13, procès à Matata pour le fondamental, c'est ni. Matata lobby au Azaranaï américain. Moya Zonga. Bozonga. Matata bien Zaranani. Moya Zonga Lisusu. Bino, Batouala Bazama Congolais. Bayo ne mbouye biso wapi, Namoga la biso. Oh, merci pour vos qui est belé à Kolanda. Magazine KNB News et Komina Souka. Ngalabino, Tokutani Mokolezali Koya. Kaka ndenge to le bakaka Kinshasa et l'équipe partout. Magazine. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.